Congolais nde toyawa na liwa na kokanga na kobeta na kosala nyoso bozala na bino prepo nyoso na yebi na oloba on samedi. Merci. Parce que baninga ba okeno luka ya langwe bokondi ya Félix Tshisekedi eza lokola bokondi ya papa ya langwa azali na incapacité ya koluka solution et puis ya kosala se ke bana na yeba za malamu. Matoi Mambongi balinga koyoka te na ebisaka na Félix Tshisekedi papa yaya démissionné aboyi lelo aolika kangama na bokonzi yango mpe ya malonga te ya chanana nyonso wana mpo anini Matoi Mambongi lokola ayokani na bacertain opposant baluka basalaka bamakambo na bango mpo bamemela ye makambo en longueur ye en contrepartie alukela bango mwa mafuta nzoi naza koyebisa tout opposant qui va approcher Félix Tshisekedi à se considérer ye moko déjà comme un traître. Masango ekiti te na Kasai masango eza te bon sikoyo po alo na masango esengai nini aloni te ba problème ya mike o peuple ozela ba solution ya mike eza te mayela mondele se changer c'est ça oza aîné, oza jaloux, oza tribaliste, tout ça. Na ebisaka bino bokonjo eza likolo kuna ekosalaka jamais loba malongo. Tolo eza lokola ni ezaka lokola un papa soulard alangwaka na tongo na midi na pokwa kokamwa tola ya nzala ato balingi ba marché beau marché vie chère beau marché kozala bien tokoboyela bino marché te parce que c'est un droit tokocombattre marche wana te po ntango mosusu solution koyi koya mais nalingi naza kosenga na classe politique bosala effort bokoma sincère. Dites à la population ce que vous pensez réellement. Nalobai na bino bokende enrôlement te. Nalobai ke bokende enrôlement te. Na moni na ba bébé ba s'enrôler. Bo mona kiango na ba fœtus ba s'enrôler. Nalobai na bino bokende enrôlement te. Boko molela ti. Na yoki mutu mo azolela enrôlement sami mabe processus électoral mabe. Place à Félix Tshisekedi mibale. Soit à quel exil, yé moro sangue batinda ye, soit la prison. Soka boy prison allez. Alukwaye. Pour ma béwane souki. Oui. En tout cas, na ingi na remercier bino na mobilisation au Bossali. Pour nanga ezali sujet à fierté mais à responsabilité. Bitumba oyo toza kobunda. Peut-être va comprendre abiso le loté, mais va comprendre abiso lobby. Bateau bazali honnête, bateau bazali sérieux. Na ebisaka bino déjà, ba problème au beau vivre le na lobaka ngo déjà irosaiba. Tant on a lobaka, bateau na mutu lobaka na marque na. Oza aîné, oza jaloux, oza tribaliste, tout ça. Na ebisaka bino, bokonjo eza likolo kuna. Et vous salaka jamais loba malongo. Tolo eza lokola ni ezaka lokola un papa soulard alangwaka na tongo na midi na pokwa kokamwa tola ya nzala parce que baninga baokende luka ya langwe bokondi ya Félix Tshisekedi eza lokola bokondi ya papa ya langwa azali na incapacité ya koluka solution et puis ya kosala se ke bana na yeba za malamu. Lelo jeunesse congolaise a commis au père d'espoir. De découvrir la réalité ébélée.
ebele na niveau que batu mususu bakatisaka bibale bakatisaka bazamba po baokima Afrique po pasi ezali masango ekiti te na Kasai masango eza te bon sikoyo po alo na masango esengai nini aloni te baproblème oyo ya mike oyo peuple aozela basolution ya mike eza te alongoli espoir na jeunesse bainstitution oyotambola mabe mbongo ya leta baza kodilapide eloko ya malonge eza te Kinshasa ezokoma de plus en plus salité nyonso wana mpo ya nini matoi mangbongi balingaka koyoka te nayebisaka na Félix Tshisekedi papa yaya démissionné aboyi lelo aolika kangama na bokonzi yango mpe ya malonga te ya chanana nyonso wana mpo ya nini matoi mangbongi loko ayokani na bacertain opposant baluka basalaka bamakambo na bango mpo bamemela ye makambo en longueur ye en contrepartie alukela bango mwa mafuta nzoi naza koyebisa tout opposant qui va approcher Félix Tshisekedi à se considérer ye moko déjà comme un traître place à Félix Tshisekedi mibale soit à ke exil ye moko sanke batinda ye soit la prison soki aboyi prison ale alukwa ye po mabe wana esuki voilà va marcher va marcher je vous encourage bon marcher bato balingi ba marcher bon marcher vie chère bon marcher kozala bien tokoboyela bino marche te parce que c'est un droit tokocombattre marche wana te po ntango mosusu solution koyi koya mais nalingi naza kosenga na classe politique bosala effort bokoma sincère dites à la population ce que vous pensez réellement nalobaki na bino bokende enrôlement te nalobaki ke bokende enrôlement te namoni na babebe basenrôle bomonaki yango na bafétus basenrôle nalobaki na bino bokende enrôlement te bokomolela te nayoki mutu moko azolela enrôlement esalami mabe processus électoral mabe nalobaka eza mabe nalobaka bofinganga mpe naza ba video na bomba pardon marche bao marche leni bazo marcher pour un problème ndenge biloko emati emati lelo ah Moïse Katumbi ok c'est bien loka ye muta asombaka ba milimo batu nyonso baka elongo eso ba mo livre ekomi so Moïse Katumbi boya samedi bo regretter merci
papa là. Voilà, tous ça déjà on dirait qu'Alain pour le doyer. N'a même pas qui va te barrer bien. Là c'est pays ma case. Avant un point de presse parce que la qui déjà été samedi au cause de la face à la presse congolaise moi le par rapport à retour na yo. Bon, d'abord on a remercié Bino Batuboyo Yambanga. Ce n'est pas parce que je suis exceptionnel et Zaga Bolingo pour manifester pour Nanga. Là, je me suis remercié la diaspora, surtout la coordination Europe. On a organisé ces jours Nanga, nous surtout effectué. En tout cas, merci beaucoup. Et là, on a dit Congolais na liwa, na kokanga, na kobeta, na kosala nyoso. Vous avez dit nos propos nyoso na ebi na oloba on samedi. Merci. Direct. Là, au caméra. Il faut Ambouillage à Félix. Hey! Giovanni! Marco. C'est ça. Voilà. Alali, madame.